président GTM Kaninda atindi message et pas ya président Bouba ayebisi alobi alobisaka yete soki peti akokufa soki pe ndenge nini to comprendre na bato balingaka ki Angola te surtout bato balingaka président GTM Kaninda mamba mbongo ndeti président GTM Kaninda président papa afuta $400 na chaîne alia mbongo matanga mbongo no ezaki combien ndeti yebisanga minitio yebisanga mbongo eza combien so eza quand même ngana pesa o mbongo jet au président Zwaki pour to kata dossier ngo lelo c'est pour cela babundisaka GTM Kaninda parce que GTM Kaninda so babundisaka ye mais tango osala logo te mutu mususu osala bobundisa yet yo ngala tuni est-ce que ba président ba uta Congo ba bidi basala ba kombo banakala batubere batunaka so moni mo vidéo mo bidi kenda wapi azaka na Luanda azala ka boy na ki olandela tant triste ya koti aina ki Angola kaka triste ya te ko basé mingi na triste te to pe exemple parce que parce que arriver à triste ne sali ke oya longwe et le bama boye songa boy raison pour laquelle na pesika ya triste et puis na pesi yango po groupe outi na groupe na bino eza même chaîne pour information na yo kaka triste ya te charisme pe je crois na mort 3 personnes ba uta na groupe oyo boyo tanga kombo président Bouba oyo psini ouais na lobela ki déjà na WhatsApp peut-être que mon président est-ce que déjà que wana ndeko na yo po président Bouba tinelenga pe franchement bisinga na beni na yebelo côté ba message client sona ndeko wana tindi eza lokuta malgré na katsa audio voix na ye et puis so ezaki montage longa na osenga ki wana ndeko na yo mambo esili yo siko zape artiste uzakana bango omonaka bango pe na Luanda awa oyeba réalité nde bavivaka ana Luanda orolo banini bandeko balobaka ke Angola eza cimetière ba artiste comédien donc bato bauta ba ya awa basala so iloko te yo etant ke mort ba artiste ilo ni rolo ba côté wana basate so mutu ayaki otolandeli quand même parce que na Bible so loba oyo aza fidèle na biloko mokie ya minene ko pesa mela to meka imo lo moka mokie abombi yango Jérôme pourquoi pas te pesa problème so yo lo kolo yaki kala to pesa ko lo moko posa na ngoni okoma ko tekela ngo baket dacho bana minute oyo mundeko alongo keteka baket na ebitenga na tuni kaka c'est que batu na internet muto azaki osimba mbongo ezaki internet c'est que maramba mbongo si bo déclarer ba président Carlos na président GTM ou tout na liboso internet muto ando simba mbongo président GTM atikala ko simba ta mbongo na maboko te c'est que afa ko lo ba bloco wana ou tout na internet oyebi batu mususu si bo sala ba bloco wana batu mususu ba ko benga bilo ta mususu ke mito sala ka bien te ba benga banani banani mito sala ba ko ba lo ba ke président GTM alembo ba lo ba ke mito na bilo sala bien te Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, très chers fidèles abonnés. Tous ces pélatons, vous avez abonné devant votre téléphone, devant votre ordinateur, devant votre télévision. Pour nous, on a dit ça, Jamido TV, une chaîne YouTube, pas comme les autres, chaîne YouTube. Et puis, ça veut dire l'information vraie, où est actualité, où est maramnioso, où est art, où est côté église. Avant de Jamido TV, est-ce que je suis TV quoi. Quand on va Jamido TV, tout le monde a bon notre boss à partir de la Suisse. Les boss de hunting, tu peux suivre mon TV. La mère n'a pas parlé, on a vu ça en tout cas. Pour continuer toujours ça, bon amour, ça bon. Balobi, tout tambour trop. On va sur la YouTube, on a Angola awa. Et tout ça, pina a, pina moi tam. Mais tout le monde a la Jamido en tout cas. Merci à nos boss de hunting là. Le seul boss, aussi le fait de coquin nous bien à travers moro contrôler la compte. Masol et comment il continue les 25 matchs ici. En tout cas, ça va toujours bon moi parce que nous disons à tous on a loin à ma beaucoup fond là-bas. Je remercie derrière la caméra, tout ça bon on a assistance il y a ingénieur Patrick Nginama Moulumba, il y a Simbo caméra Azaye Momoté, toujours deux ingénieur Don Bernard, Don Bernard il a moi banga trop. Je fais sûr à moté belé en tout cas. Continuez à jouer au football dans mon salle. Je merci à vous de la Narabiso. Vous allez avoir toujours. Tout ce que vous commenter. Vous tirez mon message
émission l'équipe vous seulement ba remarque et ça la biso qui tourne quoi vous a toujours wana bolanda partout dans le monde entier président c'était la question à monter belé balobi Malou de Vandam on a poto solo hein le seul on a poto tonga la Luanda awa Malou de Vandam ce total ba place auto en tout cas on dit maté quoi avec président c'était qui était na terrain tout le monde a dit salima en tout cas merci beaucoup ingénieur Patrick Moulumbanginama on a bon plaisir hein il y a au monde que tous ça bon le lona invité la biso balobi azabongo artiste tu vois artiste complet parce que azaba facette moi mingi azaba facette moi mingi so lingi ya ça la obo ya rosala so linga a oni aselo et le moment où il a joué tonalité à jouer c'est que le va qui est normalement n'enga boé à rosala en tout cas avec lui nous allons essayer un peu de parler hein na itali bongo art na itali bongo artiste na biso o itali bongo comédie na ratsangola balobi artiste belé baza bazo travailler té maquiller belé ba répéter belé bo les grapper place monté bo travailler avec lui nous allons essayer de parler hein babel andarabo toujours père na ina pesi mbote na président chez place azali mbote na yo artiste Béni Loké Tunde to barabongo bondi ya boitade bonsoir bonjour ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez hein mbote na yo artiste ouais mbote na ope moke show ouais merci Nayo, merci Pena, Bandegonian sur Gemidor TV, merci à mon leader, je t'aime quand il est leader, PMB Place Azali, il est au Salara Marambo, leader à Lima. Au Salara Marambo. Moi, je rappeler, mais il y a qui premier invité, tant de Bandai Gemidor Show, tant de Bandai Gemidor Show, avant Batubaya, tout ça, il y a un qui est que Pasteur Malango, tout cela est que Pasteur Malango, Lelo, tous voyez. Nandenge Obena est un bon artiste et comédien. Tout le Bélampi ou est-il maramou. Boni basango ya ki angola. Ouais, toujours en forme, sans concurrenter, banda to banda bitumba bisomoko, ndoki bande telema, to senga pena ba artiste mususu bala muka quand même. Parce que bitumba banda to zo RTG, banda to telemisa théâtre na Luanda banda 2011, si lelo aki angola toujours en forme. So tini basamuka ya ki angola bandi biso da ki non sans conquérant bandi biso bazo la papa et kasi amona na lobité pour ceux qui zaki mabela ngana biso te toza moi groupe wana zotsa biso mal à l'aise et pas so bunda même biso zasko biso mo to bunda comme d'habitude depuis 2011 till le 2024 na mitso chasine leka ouais makila nanga mashiami na ibite so na lobi ngo mabeto parce que ça na ndinga baluba OK makila nanga est écrit par notre frère P na katia groupe charisme JB groupe ça qui est sous opportunité parce que biso to travailler en esprit moko dans la qui en les alarités ka président je t'aime yé mutu fo après ça ba idée yé mutu fa ko non ça dépend président sali trop per ça la trop dit de quoi qui biso pour to ça na battant so ça na battant il y a improvisation OK sur improvisation to kabuli ba groupe OK ba groupe yana bimisa mayele OK na kati ya groupe film en de qu'on a biso nde bimé quand même les jours on a les meilleurs puis to sali to voter ngo bimi film to ko to voter ngo nde to tourner ngo et on a 4e épisode déjà bande voilà na ba samedi le cas déjà 2e épisode film bandi recent bandi sika 2e épisode makila nanga ba batala biso ba continuer toujours ko chaque samedi na 21h chaque samedi na 21h juste mardi na 17h20 toujours à Angola RTGA wow tout ça peut déjà dans Canal Plus toi déjà dans Canal Plus toujours samedi à Canal Plus tout ça toujours boni basango président je t'aime parce que président je t'aime azana biso na Luanda été abimai Congo atena bongo na kaya batanga o azwaki na famille esali ki kuna ba kutanso na batanga président d'État force donc boni basango na ebo solo là ouais toujours ndé non sona papa ti sona papa ti c'est les amasumu di banda ki chaque heure sona bina fongolaka connexion minute oyo kaka message oza répéter banga moi trop donc di kaka leader sangwa leader je t'aime kanda kitoko azali matanga kindaki kitoko veli malgré akendaki na sangwa mawa kendaki na sangwa na obstacle quoi kenda okuta ebembe les cas qui bien akuti sous ce bembe akuti bembe akuti sous par exemple sur d'état force à profit mais il santé qui toko toujours en force ba balinga kapela na kapela ngapena na yebi ngo sous bien te na kapela na yolo wana azala wana parce que chaque jour ko les boki so mo na wana base ya wana OK place azala OK. Et merci beaucoup président parce que bateau balinga to moni na Luanda ba tu na biso hein. To mesana so le kima kimbangu président j'étais mazamba bi ke base na kimbangu. A osonga quand? Ouais, jour ya osonga nde ebiti.
nayebi pena te na koki kokosa bande côté parce que ça l'aise net nga na obenga ngweza congé na obenga ngweza congé parce que travaille trop tu travailles trop faut le cas paiement surtout film et puis les canaux TV biso c'est aussi ça déjà nyonso montage makambo nyonso tournage sili nde biso moko lobi ko na proposé que malgré na répondre te c'est président groupe sengi na yo vanda na onanu kuna za la président open ça est-ce que le président ça on a bien évoluer bien pourquoi pas bah je vais répéter la journée parce que il y en a pas tout souvent là biso hein bah aussi que la paix na pièce il les cas na ko linga ba yo intérêt groupe est-ce que ils en a ba formalité moro boy ils en a bon moment il faut au foot tondeni mais capable expliquer ba to ba na biso la journée ni place nini on peut se to répéter na kimbangu juste na banque bail au Kotiwana na Kapolo pardon juste na entrée à banque bail na entrée banque bail au Kotiwana au mona salle de fête ya monene Perle la Negra to répéter wana chaque lundi à partir à 10h30 je crois que c'est comme déjà avant 10h30 to banda répétition si 17h20 ndeto kata 10h à 17h20 17h parce que muto alinga intérêt groupe ça nini mais di travail na okaka ndeti boepe to za na temps ya fongole ba porte pour bande ko nyonso audience alingi oyeba musala te porte za ouvert pour na biso nyonso boya to sala musala ba conditions za te conditions za ki respect conditions za la respect parce que ki angola sozo mona ba charisme bazana chef na biso Zorobabel aza toujours depuis 2011 toza wana ba Mobutu toza wana ba charisme toza wana Matador maman na biso chef ten Tricia toujours parce que to respect biso soki ozangi respect to bengani merci go eloko wana tango loba respecta kaka bino awa na ki angola ba bi respect so ozangi respect ba bengani yo mais ba tu pe ba loba trop apparemment kuna pe moi côté rezali ba omona batu misusu ayineka lelo na ki angola to yebite na sima nango intérêt za nini directement bo commissaire chef et ça dit que ba ndeko misusu pe ba se sentir un peu lésé ba mona ke moyen to continuer en groupe ezate il faut to longwa na koto bino obenga onki bolongo li OK mutatali ke mais ndeni muto yega lelo boy ba pese moment poste o po sali nini yo etake moka ba chef wa rolo banini na eloko wana problème ezalaka et belé ba bossa na patience na vie et ça la bien makasi patience na vie et kontaka makasi moninga ngana kotina ki na bandi na ki Angola 2011 mais minute on a chef na ki Angola depuis 2023 donc déjà 2 ans banana comme chef na ki Angola fini passe jusqu'au début de 2011 til ça inoka mutu simple mais ça qui mutu simple na yaka na kuta ba chef Zoro ba kambara déjà ba liga na TV c'est que faut na ça l'effort na adapter na bandeko ngana ko kuta na ça na patience ndeko yesi mamoni pete bossa na ngote chacun de nous tous en a grâce pe mutu mususa sana donaye okoya bonde tibiso na ebike olobele ngona parabole olobela par rapport ya chef ten na biso la belle Tricia maman mo Tricia place to surtout ga Tricia maman na ki Angola directement chef sur base de quoi base ça bon omoni na groupe nyonso be na société nyonso comprendre muta simba mbongo ezaka mwana mwasi so biso muta ndako simba mbongo na sirone ezaki maman na biso Lydia Buka zana kin je salue aussi place azalaki tangu ya kin mwana mwasi parce que ba fi bazalaki mais ba zana stratégie ya bomba mbongo parce que mbongo ezalaka sacré surtout ya groupe c'est pas donné n'importe qui yo beaucoup to le bien en français ce n'est pas donné n'importe qui donc nous sauter yo to le bien en français c'est que bango bata français ba comprendre c'est que faut zalana grâce wana oyeba bomba mbongo so bande ko bazalaki wana basimba mbongo mais tant mususu babimaka trop donc oza na posa ta mususu to sele loko boye bazate so mutayaki otolandeli quand même parce que na bible soloba oya za fidèle na bloka mukie ya minene ko pesa melaye to meka emo lo monga mukie abombi yango Jérôme pourquoi pas to pesa problème so yo lo kolo yaki kala to pesa ko lo mongo posa na ngoni oko moko tekela ngo bakete dacho bana minute oyo mundeko lo ngo teka bakete na ebitenga na tuni kaka na lobi kaka to bana minute oyo Tricia azaka ka kotama mala wekuta mbongo mama mokonzi ya ba mama veut dire o etali makambo ba ya bana basi parce que ngana za chef na ko sola na vanti ba chef na Zoro na vanti ba Mobutu na bangi ba prince to sola tanke mibale mais makamu susu ezalaka ndé na koloba mamususu eza basi to tikela ngo ya meki ko sola ngo na bango basi parce que ça bilo musu na ko sola te ou bien exemple moi ça y est tant so alati mabe
beta mususa bien mana yeke mabe par rapport yanga mbalde na lobelango et peut ça différent mais moi aussi avec beaucoup de détails na sens soin. OK maintenant et là mususu bande ko balobi ndeti na ka actrice ya bongo apparemment na ki angola ndeti ka bino ba chef moi politique pe on gogola bana et ça le moment trop bon le moment ndeti kana musique ningi za la question la danseuse il faut que to chef ça la moi système bino ce que na théâtre pe ba bindire bana basi bazonyo comme moi trop chef wa simbiatiki chef wa simbiatiki parce que moi mbona nyoso yoza mo ba chef ou représenter ba chef nyoso ah est-ce que maman la ki angola o baza ko akize bino solo bozoko gogola bana batu le but au monde ba ko funda bino soki na oma soki wa bi problème so to sala rango je ko ngo comprendre banda 2011 si les loto ngato salati bato ba sala rango yo mo kaniso ebi bango ba groupe kufa omoni chaque mois na muto ya na groupe aya na intérêt moko songolo na ina kini musala mais soka ye eloko ya yela ki ba opesa ngote o luka lunga o comprendre mon question je dis biso so to sala ngote ya omoni toujours ya omoni pe boti jalousie tomba moni o muto ye kaka et puis si seke so zaki mayele ndeti na muto akanisa makambo wana fa luko vando eba suks nango ezani biso za na makambo wana ti pe to tikala ko sala ngote nili kanseza pe en plus pour information na ona ki angola to ba chef belité à part président mais quand vous expliquer biso toi na président je t'aime après président je t'aime ya mona explication na structure ki angola ina neni aki angola to sana ye moko leader je t'aime kaninda leader je t'aime kaninda le tout puissant leader comme président fondateur numéro 1 kolungwana to sana nga moko chef de l'Oketu on a zana na menteur en scène pe chef à groupe après on a tout travail on a chef disciplinaire na biso chef Zorobabel j'ai salé place à Zali to zana maman Mokonzi Tricia kaka comité de travail par président on a 3 personnes au travail to zaki na bandeko zaki côté marketing mais minute so bazana moi suspension to bazama mais jusqu'à comité de travail na 3 fonctions. OK avant to bima avant to malaki angola to fungola angle mususu tant tout le monde qui artiste à longo na groupe mususu a intégré groupe bino yo take moko ya ba chef au sala ndeni boyebi ke artiste aye azaki par exemple na groupe songolo mais aye pas la biso est-ce que nenga yeka maman fona zoyer ou soit fona contacter leader ya groupe on appelle ngana ye ba ye poani bo so za mboma mabe kuna bino bo yambie directement sans koyeba iloko kuna balongolier bo sala ndeni ouais so aki angola normalement so to ki exemple ndeko aye na répétition to tuna outi na groupe ne tena outi na outi kingani ou bien na leki na groupe kingani na outi pe na groupe boye yango sali kena na groupe premièrement to kondima yo parce que to yebi na succès to ndimi o va na groupe mais to bandi contrôle to bandi ko sala ko recherche na yo nini sali alungwana so nga nazana intimité moko na moko ba chef ou be président groupe na otuna na peso exemple ndetse ndeko na biso Mobutu avaya auta na groupe moko na palanka auta na groupe mona palanka tango aye akuta filmer leka mais to landela tuna tellement to zaki na intimité wana na ba chef ya groupe pas auta to tuna ote problème exact nde azwa penela na film pe utul na film so leka film bandaki maman leki parce exemple ya Mobutu si on ngaka ona na mo clé to tangelo na kombo lango Tricia akoti na ki angola ngana yo de place Tricia zalagi place zalagi kuna pe abane ko jouer et en plus auti na groupe oyo il est car la même scène na bino mais Tricia tango ayeko intégrer ki angola démarche ni obino ko salagi démarche na biso take detinga na ki olandela tant Tricia koti aina ki angola kaka Tricia te ko basé mingi na Tricia te donc par exemple parce que parce que arriver à Tricia ne sali ke oya longwe et le bama boyeso ngabwe raison pour laquelle na pesika ya Tricia et puis la PC en po groupe outi na groupe na bino ils a même chaîne pour information na yo kaka Tricia te charisme pe je crois na mort 3 personnes ba uta na groupe oyo boyo tanga kombo na même chaîne na biso ndeba ya et ça landingi tant baye biso to ndimi bango mais to sali recherche ko comprendre que et ça la 4 mois bango déjà ba non saka déjà na groupe que to lungwe
papa ba réalité o bon ba comprendre te ko landela ke oui ba longwa pena et sali ke pe mais muto azalaka l'aise ndeti biso par exemple moko groupe ko longwa pena a longwe pe pa na biso ndeti so bato bana petanga longwa ke akepe pa akepe kuna parce que c'est collègue autre faut bien so bazoba zoba parce que si les deux zoba ko vanda na bilota vandi te tek o vanda ndé so mta longwa ko misoba ta longwe so bata yeba iki asa zoba parce mayele sali ko sangana ke ngona kendaki donc ndé to ça ba ndeko to na bango lelo na ki angola le biso ka longwe na mito baza bien le biso ka longwe ba ko misoba te akoma zoba point waza mayele to déclarer mayele boka yika mutalongwe ebele balongwe na ki angola ba misusu basali ba groupe o isa peto so la raté mais baza mayele na kotanga ba kombo na bango te o isa ke place bazali quand même oui place na zalaki na bénéficier lo mais o ya za zoba to koloba za zoba o za mayele to kondima za mayele. Merci beaucoup hein balobi wala to za bona Béni Loketo balobi Béni Loketo azabongo chef hein, la groupe ya Aki Angola ya président Chetem Kaninda tel père tel fils là c'est que vous comprendre quand ndenge président Chetem acha mai na munorote ndenge pe Béni Loketo azali te menga pe ko fongola anglais to fongola pena to lobela bongo art na kati Angola yo za awa obeta masolo Aki Angola le carbone na RTGA mais tant to mona ke théâtre na ndenge Angola ba lo ba geza ko évoluer ti théâtre na Angola ça toujours freiné. Théâtre na Angola ya kokangama théâtre na Angola parce que ça été artiste boisoka kufeli tout le monde a des ordres ce matin à mutakufi na Congo koto esimbara te faut des organisations faut 3 yo étant que moko ya ba chef étant que muto pour bien na marambo pour de 2011 style elo isa ebele hein c'est pas une messe à faire lecture ni no sala na hôtel bongo théâtre na kati Angola ouais lecture ça qui ba artiste nyonso ya Luanda faut ba ça l'effort bakutana président Chetem Kaninda ba senge ba pardon parce que bazana une stratégie te parce que c'était nyonso ya Luanda nyonso na longoli mutu te parce que parti c'est nyonso ya Luanda bakutana président Chetem ba senga pardon na sens ni pour ça président Chetem ni ba yebi ba sala mais c'est le monde que président Chetem ezana bateau ba solane bien ezana bateau ba solane bien est-ce que pourquoi parti c'est nyonso ba luka ba senga pardon parce que président Chetem Kaninda dans une stratégie comment théâtre koko salama surtout na mboka o donc kana clairement ba théâtre mais bon point nité bon en 2011 na bandela kango na expliquer yo eza maboko parce que belé baza stratégie na bango ezala ka ngwana te ba ko ezala ba sola une semaine ba soli bien après président Chetem Kaninda après 2 semaines on comprendre ko tonge bandi so ipsanga théâtre kende liboso ndeni bat ba bo ma théâtre bango moko so comprendre elle ko lo moni soko lobela nga so lelo mondenge je me dors epesanga opportunité boina boss na bosani komba boss le boss de Onzinga place azali ba mbote apesinga opportunité bo lisusu na deuxième na leka parce que comprendre mo sala les salama ou bien quand même te expliquer clair on se comprend elle est même non il en a peu mais ça opena ingénieur Patrick Moulumangina en tout cas songa biso hein je la biso vidéo moko hein parmi pour abai que Béni Loketo azabongo na ba facette ebele hein. Mais quand vous avez cette vidéo, étant que pasteur Malango, pour le TikTok, je suis moi, et moi mystique. En tout cas, je n'ai pas dit que je balancer, c'est les membres qui ont Béni Loketo, parmi la vidéo, où il y a tout le Nicolo, Manigobala Nabiso, Batala, Babatuna, au pasteur Malango, tout était, pas découvrir, ils ont été. Merci beaucoup. God have mercy upon us. Boa noite. Mulher bonita não pode parar sozinha. Minha mãe me disse, quando você vê mulher bonita, eu te amei, te gostei. Você é bonita, sabe? E agora, amor, eu quero para você me dar teu coração para mim te dar a meu coração. Olha, na minha vida, eu nunca fiz sexo na minha vida. Mas você, mulher, a minha sexualidade. Eu te falo, você é mulher da minha sexualidade. Você. Papa, você quem? Você também quem? Amor, esse quem? Oi, amor, esse é quem? Meu amor. Amor. Esse é quem? Mente. Ok, eu não sei como esse aqui é Eu te perguntar, esse é quem? Papa. Esse é quem, amor?
Est-ce que tu as la Kina? Eu que tô te perguntando um gosto de Mamãe. Tá me traindo, amor? Tá traindo? Amor. Amor, você tá aí? Ah, papai, deixa não, papai. Você tá aí, amor? Eu amo. Você tá querendo? Você vai me... Tu querendo? Ela é amor da minha vida. Ah, mete. Quer me Amor, você querendo? Fala, quer me dormir? Quer me dormir? Ei, como é que você, minha mãe? Tá aí aqui, mete. Não vou. Não, vou mandar Não, eu. mesmo, mano. Não, fica na gemba. Outro doente. Mais sikoyo oyebi ke bafasi moko bimisaka ntango tobetaka masolo même si lelo nalingi nanga te ma tolobela yango mais tosepesaka bato balanda biso totiela bomoko ya video mamona bainspiration oyo ebimaka kuna etake pasteur malando koto so toye na eki yango la ondire ezaka bameme inspiration te kuna sikoyo molimo mosusu ekotaka tiktok kaka to ndeni eza milimo mosusu eza travail kaka ya travail jusqu'à koyoka mpe ebele mpe kovanda na papa moko aza mayele makasi oyebi okadre bato na émission uta koleka te tosalaki pasteur malando na meka oexplike malamu nga azalaka naki yangola mais esenge quand même tellement nasolaka mpe bien na bandeko nango ezaki yangola awa fo nameka osala mo eloko moko boye différent mpe nde président na nga ayebisangaki te est ce que oza cap meka na eloko meka na eloko na meki boye pa esimbi ntina kanga baide mpe nde uta biso baposa jetem oui ayebisanga yo sambelaka est ce que so meki osi makambo eloko mo pasteur moi ya fingaka bato ya babiloko mo omoteke osimba omekango na meki boye pa esimbi te deuxième épicité sepesa les jours mosusu tovandaka biso mbale boye pa meka na eloko nayebisaka na meka bo mais okoki yango okosala wana batiktok peti na ngai ekosimba donc lelo ndeti video totali aposa jetem azalaka fier ya komona boye na tiktok atali oyo akuta na pasteur malando atali bacommentaire fier makasi sake bien fier makasi akomprendre ke peti ayokaki mpe azosalela po ayokaki mona ezalaka bia soki mwana aoyoka yo mwana aoyoka yo mwana nga akendaka classe omoni classe wana ekosunga un jour mwana ntangi azwi diplôme esengoni ozali akoba biso oke momonaki wana ezaka parenthèse oyo tofungolaki tozonga mpena na mambo tobandaki kolobela donc art na ndenge yango eza koévolue te ntango olobaki président jetem bato fo baya kosenge pardon c'est comme si président jetem aza élément oyo ezodérange bato alors pourquoi une seule personne akoki kodérange bato nyonso du tokoki kosuka ke président jetem meme taa mabe non bango nde baza mabe pourquoi bato nyonso bazalaka mabe pa motu moko mon étoile lelo omoni banda chemidor etelemi bamiso ya balabala ezongi ekangami ebe miso wana nyonso oyo ezalaki adesine na mire akomi ndako na biso emiso ezalaki ndako na biso so ndako na biso ekangama ndako na biso ekangama parce que awa ndako na biso yana bamiso awa ndako na biso so komi na internet okomona kozela toluka ngo nsima so komi kaka awa ndako na biso okompaseke na ndako na biso chaîne oyise pongo papa awa ndako na biso tv edi bamiso ebimi ato mpe na kati wana so okei ndako na biso bozobeba nde oleka fort mpe nakoza pa omelisi nga diamba edi opesa nga elema na kati ya ndako na bino amelise mo eloko osirenge eloko ndeti gloire adie na comprendre ke bakokisi ko mibeko balakaki e téléphone basombele mpe téléphone quand même mikolo na komomona ya konsala na Samsung moko ya kala nde osala ngo eza malgré eza na problème ya batterie mais quand même ezo permettre akota WhatsApp alobaka pe na makambo oyo na baboye s'il faut tozala toujours na mwa ba ranking est-ce que toke liboso pena ndeni ozomona ngo te s'il faut ezalaka ke na ki yango la telle personne bosolaka te boke matanga mo boyesanisa bato oyo na oyo bapesa na mbote te omo eteke nyonso eza bien te biso tozala na ranking na mote biso aki angola mona nyonso aki angola bandeko nanga nyonso ba charisme baza wana ba Mobutu baza wana chef Zoro baza wana ba prince baza wana mama Trice baza wana ba Shekina baza wana biso tout complet toza na mutu to biso ke ta sona mutu te prefane na to ozwa message mo ba mikolo to leka nana mona ote wana ndi bandeko ba biso nana mona ote na tournage ya fan d'été à sa président ya président fan d'été nana mona ote lo monte mais je connais matanga na zalaki na pesi moté to solo à l'aise faut pas comprendre que problème est là parce que côté wana solo bio répondre à la question ba tunaki pourquoi na ba gag ne tout monde na tout monde na gag ezala ya groupe les étoiles d'Afrique mais peut-être que ba ben ici les Vérambo ba peso Kazali ba ben ici mutu mo ya groupe boy mais pourquoi pas tout monde na pe ben loketo ba ben ici epé à jouer
na par exemple ba fan de star tuna batu misusu eza problème ezaka nini na osala esalamela neti nazwa rappel na bagage uta oleka na otanga komba ndeko yango te auta obenganga mais biso to travail la condition boye beli bazwaka biso mabe pwana mon ndeti nga soko benga etant que chef mais nga likolo na nga nana mutu seki na oyebi soni tata nga na kobenga président babenga na groupe mongo boye pona ko ça non il faut tinda mutu ana ebisa mutu wana eza ordre beli bazwa biso soko mabe ya numéro président yango wana na tino na message benga président expliquer ye makambo lobi ça je uta kuna pas président kuna aidisa parce que belé soki ndeti ba artiste na biso angola soko yebise eloko wana et comme que ça lolendo ya ngana bengi yo so tina soko président mais muto kambanga ye wana parce que ça dépend non soit déjà mutu wana peut-être que na président mo ba tira imezala ki tu vois donc yo yebise que abenga li sous président azomono ndire que zayi no yo fa ko benga ngate comment yo benga mwana yo za na problème na papa so yebi que ça entièrement papa to tika to solo normal si ko ben po yebi bien que tant que mokambi nanga fona yebisa mais est-ce que bino mo pena na boss de unzinga boss de unzinga no po busala ba blo musuta musupo leka ya ba blo musu malgré ingénieur Patrice salaka parce que aza bureau makasi mais blo musu faut senga parce que ça likolo hiérarchie entreprise ya bon mais biso pe to travailler bon tant qu'il y a Angola représentant na ngoza chetem kaninda donc yo benga ta na bagage ta na film ya sengela nga pa émission pas président soka ndimi na ye soka boy na est-ce que quand on a déjà arrivé par exemple dans le groupe les étoiles d'Afrique afin da bengi pour ça jouer na yo yebisa benga président après ce que on a déjà en réalité non ça te banda na ben enfant de malgré tout na ba film mususu mais na les étoiles na joué déjà na film moi ba film mususu déjà mais les étoiles na benga ngate na bi peut-être soka benga président ou bien président pour yo na no yo ke mais on a un bon terme mes condoléances sous tout est recoufela ti yana non ozala ki wana ayambaki biso bien to kendaka juste représenter aki Angola omonanga na chef na biso Tricia Ils baka biso de représenter président j'aime candidat te représenter groupe Mumba parce que tu peux faire petite cotation na biso et ba solo ezanga te quoi mais to yo no za bozo représenter ma président j'aime to solo ina ye ayesinga so azongi photo vanda mais le roi na yete auto ça l'émission hein to simbo na Aurélie Vango parce que j'étais ma salle émission na Aurélie Vango ba j'ai mis dans TV to partout na Congo to ça na Luanda to ça na poto to ça yemo boss yemo journaliste yemo caméraman yemo monteur en tout cas yebena maramne se pas nae parce que j'étais moto ça l'émission na kin na Aurélie Vango na sur ozuma temps Holandango ba lobé mo makam yope ozalaki na président j'étais mamambe ote koleka matanga tout ça biso ma agenda to ngasu kolobela ngote mais tout le monde président j'étais ameki moi ko soulever moi ba élément sur marambo wana est-ce que vous confirmez biso que président j'étais aza pa imba to ba liaka mbonga matanga mama moindo ya mwana mama moindo to ndenge na linga pena to lobela isu matanga ngo pena te parce que eloki ba maramba mais esenga ki bongo na matanga ndetsinga na kumisi nzambe bebelo baki na ba circonstances to kumisai na nzela matanga o mama moindo akufela ki mwana ba réalité belé to comprendre bato balingaka ki Angola to comprendre na bato balingaka ki Angola te surtout bato balingaka président j'aime candidat mamba mbongo ndeti président j'aime candidat c'est papa afuta $400 na chaîne alia mbongo matanga mbongo no ezali combien ndeti yebisanga minute yebisanga mbongo eza combien so eza quand même ngana pesa o mbongo jet au président zwaki poto kata dossier ngo lelo yo yebisanga no zabo za prêt ozong sa mbongo o babike président j'aime te président lia ki mbongo te mais ezonga mingi na comprendre bo zongela ngo siko bato mususu batalaki mission te bako kansa mabe loko président yana ebisio so za na nombre wana prix wana o bomba lobaike président na biso lia ki yebisanga na za prix na zongisa. Et pour me dire, c'est une partie remise, hein, des avana, depuis que maman bon ici même pas internet, hein, des avana, donc tout l'année là, parce que tout cela il y a président Carlos Alobaki, et monsieur de Salaina, je crois, ben voilà, le président Carlos expliqua qui, bon ils allaient qui, ils tigalaki autant, tant à mon niveau de bandi, il y a mi bendi naie, attirer internet, bon la maboko, président j'étais, ben toi déjà marambana, tilelo, a évité bon et comment, tombon et comment. C'est que bat tout internet, muto ça qui aussi mamambongo. Ezaki internet c'est que maramba mbongo si bo déclarer ba président Carlos na président GTM ou tout na liboso internet muto ando simba mbongo président GTM atikala ko simba tambongo na mabongo na maboko te c'est que afa ko lo ba bloquer wana ou tout internet
oyebi bato mosusu ti bosala babiloko wana bato mosusu bakobenga bino ta mosusu ke mito esalaka bien te baobenga banani banani mitu esalaka bao baolobaki président jetem aliembo baolobaki mitu na bino ezosala bien te mais mbongo wana ya matanga jusque là nzela ekende eyebana te boya koprésente mama moyindo mbongo wana mama moyindo aboya kozwa selon badire na bino badepense bino boloba bosala mama moyindo ye moko mpe amisalelaki yango kutu en avance kwa kocomprendre te biloko oyo ye moko asaleli badepense bino boyi kopesa ye mbongo selon bambongo bato bapeselaki montant bobimela ye yango te mama moyindo aboya kozwa mama moyindo ana problème mutu pardon mama moyindo aza na problème mutu nga naloba ona émission mama moyindo akufele mama moyindo akufe na ngola ya mado ana problème mutu ça n'engage que moi très bien oui parce que avant ngana ya ou bien de tout ça là so ebandi makamba mbongo ya groupe na biso na entreprise na biso ya ngola premièrement faut na actrice na tanto tout na chef c'est qu'il faut tout internet mbongo esapi yende mutakoloba so bino botuni ete tellement boyebi que je t'aime kaninda inde pona mon zeloko ya papa serenga makasi na oyebi na londa oyo papa soko lobeli je t'aime kaninda te ozo bezi te unité de mesure oui au moins na londa o na olobango bien oyo contredire ngalo soko lobeli président je t'aime kaninda te ba otala yo te pe na kasa ba miniature ba tiaka na be mission salamara awa na anda na biso soki boti bati longi ya président je t'aime kaninda te émission ne tala maki tala ba vie nango esuka na 12 vie 12 5 3 4 mais so tsek ata président je t'aime azaki to tsata miniature longi ya président au comprend ba 1 million de vies on se comprend puis dit asa étoile a mutu mo soko lobeli ete c'est qui au sel ne le côté na émission d'abord ko seleka makambo seulement c'est ça babes ba oluka makambo et ça que pour nous quand elle solo wana pour bozo makambo bien est-ce qu'il y a solo président liembongo bien liembongo te botu internet mais so botu internet c'est pourquoi bo kiser toujours président je t'aime quand so yete mtando simbambo mais c'est bon message mon betambola qui a sûr que la tinda ga ngopema batu misusu président je t'aime kaninda atindi message et pas ya président Bouba alebisi alobi alobisaka yete soki peti akokufa soki pe ndenge nini komona mutu na statut ya président je t'aime avec ba charge nyonso aza nango atindi message mabe ya bongo et pas mutu pas za président tobenga président ba collègue kolobisaka ngai te ti mukolo kokufa eliko bani ezaki bi ya quoi eko comme ça président na niveau wana sonangola kumekala ka moko ya bakuya bazana bango ba répétera presque chaque jour ba répétera na bango lundi o bazana répétition sur le plan scénique au monde bango te ka ba répétition quand on ça répéter on va réaliser makambo que est-ce qu'on répéter te so bon répéter belé pour ça non ya on est qu'on a pas vous répétez chaque lundi vous répétez des pauses et après on a réalité on peut pas pas de belé la répétition ben oui pas de belé des pauses il peut donner ça après ok je vais le temps aux salons faux fruits dans les années très bien meeting là il a répété lundi on a programmé tournage tout ça tournage le bon on a RTG dans la chaîne à YouTube je t'aime Kenya TV et continue na YouTube sur le bango et après vraiment papa de Unzi Nazoya je salue aussi président Bouba Place Azali alinga pena kolobela ngo pena mingi mais président je t'aime a bien loko sala amutu mo alinga buzo baki ata biso na groupe neto sala bo so mukolo ano sali mabe ovandi pena na ndaku na ovandi na ndaku na vous comprenez azalaka clair c'est que soka lobaki loko wana yebi pourquoi lobaki en cause mo beza mai ninga na pamba te na yo siko etaki monko azalaka pour président je t'aime dans loi so monier fo mona soit mutu mo be groupe azan yo zamora ba chef yo betali solo mo te le kana wana les soleils zaraki moko bandeko et ça par rapport à la réalité car ba matanga onde bandako leka président Bouba anda ko tindela ndeko moko susu ba voche
par rapport à la réalité ndeko wana pe asa lokola kize eza je t'aime kaninda ke yepa liembo président Bouba en est routine ndeko moko loba leka loba ke président je t'aime d'aller aliembo qu'est-ce que président Bouba routine mutu bongo c'est que azena mo ba quoi ba confirmation ba preuve elo est-ce que sali mabendeni ndeko ngo azotinda azu le même audio wana azongisela mo président je t'aime tala président Bouba aotindelanga audio na loba boyi OK eteke obie président a obligé ye a loba OK eza tinelanga message na président Bouba pe to loba ki pe yango salaki nga una linga ba bongisa na ndepe sali président na kanda wana na réalité ayoki ndebisi à partir de kolobisanga yo suena eza ke ba bongisa we ba bongisa pe ba bongisa wana za leader ba mbale ba leader na biki ba bongisa ce message no repesa na président Bouba Oazolanda open a minute oyo polobi que suena eza ba bongisa président je t'aime na bi ki vous allez rabosolara s'il faut passer un message tout peut moi conseil il vous appelle na ninga téléphone to na ne beaucoup tanara président Bouba oyo psenini ouais na lobela ki déjà na WhatsApp peut-être que mon président est-ce que déjà que wana ndeko na yo po président Bouba tindelenga pe fo shima psinga na beni na yebelo côté ba message client so na ndeko wana tindi eza lokuta malgré na kata audio voix na ye et puis so ezaki montage longa na osenga ki wana ndeko na yo zwa temps sola na ndeko na yo bomeka obongisa parce que lobela nga na français faut savoir les échanges c'est lave les linges sales c'est lave en famille pe di bilamba saleté ba soigner kana kata famille aza ndeko na yo so utiki na ye bozwa temps bo solola mais et c'est pas tes gars j'ai sur vidéo moko ya Béni Loketu étant que pasteur malade en tout cas topé marawana wana solo sepela nga solo sengi pa ingénieur nanga botela biso bestre ya film na biso sika o ezoleka déjà bestre juste makila na ngai nga solo sengi comme ça to suka na pourquoi pas ah bon ça va étant que chef a sengi tous avons exprès il y a film ezoleka groupe la biso aki Angola. Ils ont déjà dans RTGA. Chaque lundi, chaque samedi, 21h dans RTGA. Puis l'édition mardi à 17h20. Donc, lobby déjà mardi à 17h20. L'édition, il y a un groupe de biso Aki Angola. Dans la pièce d'Ango Oyo. Ils ont les cabons Makila Langa. Tous avons extrait et puis tous ont après. Merci. Mais si vous n'avez été totalement à film le monsieur les cas, tu vois le deuxième épisode non? Ouais, deuxième épisode déjà. Oui, expliquer biso ba difficulté oyo bozanango to bokuta nango na ba tournage parce que ba dimso ba lobara bozanda ko mo bo ndeti usalaka pas boss pas bloquine hein, ba boss pas bloquine monter maman pour pète kine hein. Boss pas bloquine. Papa ya Nedi Kini le fils aîné. Ba toute la famille Kini baza bongo na poto quoi hein, boss pena zui famille mobimba na bambwa ami ba on a poto quoi. Ba ke vacances quand même était boss au Zara biso na Luanda, les boss pas bloqués en tout cas de biso ba moté belé. Le seul boss là, le seul déclarant qui nous reste ba bi Luanda. Et là ma boss pas bloqué, boss a ça que silence na Luanda ba boss toi o ba déclarant azo réalité. C'est boss a zongi o déclarable en tout cas boss pas bloqué ni to zelo ma boka au fond ba. C'est lui que kalaté tout ça non awa. Ndeti bosalara pièce au président j'étais ma joueur comme boss pas bloqué. Ba ba difficulté beaucoup tana nango bozanda ko mo bo bandi. Ok, sous après, bon, on a 5 nini ote, biso awa, ego simbate, tout ça. Tout le monde est dans pièce oyo, ils ont danger. Yo zamo quoi, chef, il va en réalité sur le terrain. Vous avez mettre en scène, ouais. Vous avez la réalité oyo, on a pas difficulté zani beaucoup tanango, autant muso Roland a pu relancer un message na bande muso, va faire ça un peu d'espace pour tourner.
Ouais, en réalité, bah difficulté péné ça. Biso sala ba blo mo difficulté ça. Ndeti boy, film ezo le kato si c'est déjà tournage nios. OK. To préparer film muso. To bandé déjà ba démarche ou tellement ba banda. So bena to min to bi to sala effort, to mi sengela avant. Toto ça déjà ba condition au ba se passer na biso ba maman na enfant. Mais biso to ça to travailler stratégie mo différent. To ko tamsu nda kwa mutu. So to senga to balancer déjà. So ki 2 jours to travailler 2 jours to sisi ba bloco tout ya nda kwa. To tsikiam. To ke suna nda mo to sala nyonso. Des na film atali. Webi film na lipambole makasi makila nanga. Je dis na ba condition de mona qualité kitoko ma munyo so kitoko difficulté pene ça été difficulté na biso kako ko zala ya mukie kaka o zala ki saka ki weza bimisi mbongo makasi yemo président bimisi mbongo makasi weza bimisi mbongo makasi parce que film est autre que tourner au tina ba mutamba mais biso président tout ça na biso na ba kimbangu ndeba ndeko pe basana ba kimbangu to ke mutamba o te président non film est aussi en condition il y a cité c'est il faut tout ça dans cité tout ça ok ndaki et des difficultés dans le ba mwana parce que aux aïga que camion to lemba ki mutu donc dépense que moi dépense les président moi sali OK merci hein to chiter la biso déjà parce que ya roloba ezala qui je crois l'essentiel a été dit hein ma msu to zonga nango maintenant un mot on a bandeko ba kana Congo ba kizara trop artiste comédien au bazara na Congo ba yo va na Angola parce que belé sur le temps ba kombo to tanga bango penda belé ba président Mugondo bazawa ba président Bilibili bazala kawa mama ndo kutu déjà to lobby ba président Zoka babi batika Congo ba Angola Angola comme le roi cimetière et artiste comédien donc sur le long Congo Angola succès sili ba tu ba bungio ou changer corps omi ko teka na corrida mambo sili yo siko zape artiste uzarana bango omona bango pina Luanda awa oyeba réalité nde ba ana Luanda orolo banine bandego balobaka ke Angola eza cimetière artiste comédien donc bato ba uta ba ya awa basala so iloroté yo etant que mort artiste ilo ni rolo ba côté wana ouais on a rolo ba ke ba président ba yebe moni elo mo emo pe sala et sala so ni pe passe parce que mon ba Belleville ti ba sali ba chaîne wana Belleville TV ba bomi ba tout bon batuté jusqu'à ba suka ka ba sali ndengo lobi wana ba bomi batuté ndenge ba ki Angola tozana jetem kaninda TV ba boma batuté et ça ka stratégie on a Arnaud déjà nzoto ça la chaîne zora ba chiffre kotsaka mais biso ba yawa ba sala ba blog on na ebité na ti le longa mona mituna au moins la ta réponse au groupe c'est la non mona ta réponse c'est pour cela ba bundi ça jetem kaninda parce que je t'aime dans sous abunisa mais tant que ça les logoté mutu mususu au sala bobundi ça est yo on a tuni est-ce que ba président ba uta Congo ba bidi ba sala ba kombo ba nakal ba tubere ba tunara so moni mo vidéo mo bidi kenda wa azara na Luanda azala ka boy est-ce que ma président bidi azana le robunzi pas président je t'aime non nga wana nga ko lobela mabe ya ba président parce que nous a permis na lobika ki nga ka musanga 500 maloba quand même si imagine tant o chité ke yango na ba bundisa président je t'aime et ba misusu na lobia président bidi té ba président nga mususu té ba président ba ndeko mususu ba bundisa parce que so na tali ke ngai nazana maka nana makambo mena sala ngote je t'aime candidat zo pesa makambo fort yango koma ke menace sikato menacer moninga mususu ya zo sala makambo mo au président je t'aime candidat kana réoté asala ke lo bohete jusqu'à théâtre yango kendisa ba Dubai kendisa ba Afrique du Sud yango kendisa au Congo vous comprenez qui a se tourner jusqu'à musala na ekaka OK vous comprenez les mêmes bango pe ba président ngai bo créer stratégie pour to pesa bandeko ya kini espace te ba lo ba souté ba critiquer bisoté ba chaîne ezali mais après ça bidi buta sala na mona ba gag le kaka soto au quotidien na Chemida TV au mona ba gag ezali ya ba président biso ba zawana na carte président Mugondo au mona epé pas na carte ba président Joka ba belebele ba zape na Chemida ko misala ezana ngwesaka ke et en stratégie mususu ba bakisa po makambo merci on a peut-être que Rose a pu tenter ya okutana na ba président Mugondo ba président Bilibili ba président Zoka tout ça là à partir ya Chemida TV hein eza moyen pe oyo relève sa message na yo pour na repesa bango et tant que moko ya ba jeune oyo on sait la nouvelle technologie pour les technologies avancées so il le ba Belleville ba hotel ma partout et ça de pour Belleville les gars na RTG to Belleville les gars na Raga non et ça que pour ba comprendre la vitesse ba que YouTube peut ça marrant ba que internet ezabo ba fongoli ba chaîne ba ça évoluer parce que ba président wala pe
oyo bande ko travailler na ninga kala faut ba CD faut ba boye ba mala za souder oteka ba disque ah parce que message no repesa ba to conseil o pe mwana a repesa ba mikolo wana oyo ko sala peke tombola bango lo pe so ba tombwami tozon sara elema oyo kia makambo bena lobaki ba saleli yango tande ba kei pesa boy baga elobo sala la chaîne est belé tellement artiste a raté bosala belément ezaki combo ezala toujours pour musala na biso ekende toujours liboso président bosala musala obokanga pe bandeko wana mususu maloba pe yo bazoloba poto zo sous critique te ngam parce que biso pe dans Angola tambo olobela bino mabeza ko ba olobela biso pe ba o bana na bino to zo sala ba combo ezali lelo so to moni pe epidibidi TV Mugondo TV Nani TV et j'étais mkaninda chaîne ezali et vous ça la biso bien actualité jusqu'à ba mikolo na ebike bango pe ba yebi pourquoi silence ba yebi ba réalité. OK. Dernière question hein poto aussi ça na biso différence nous aussi la biso entre art na nenga Congo na yango yo za na uzana TV Kabu otala rapa groupe na bino otala pe groupe mususu le carbone na ba chaîne na Congo différence européenne ça biso entre art ya Congo na art ya Angola ezani ndeko zomona ba moyo kende différence yani peut-être kuna bolingweza aka bolingweza te to kuna bana facilité ba moyen aba moyen c'est de toneni mais comme ça c'est différence pona nga na lobela par rapport à ngande la mona moni source za la race source za source yo moni actualité makasi vandanga na ngamba kini parce que eza source mais biso pe atoza capable to ko komisa mais biso awa soki to zinda 100% parce que ki mutema mabile ki makasi olingi muninga évoluer te olingi muninga sala malamu te donc moni toujours équilibre nezo za la kin parce que continue toujours ko za na top biso quand même j'étais mkaninda a maintenir pe combo ya Angola ezalo mais to za pe capable yo kokisa ou bien ko lekape Congo pe soki to simbami na maboko ba président nyonso bomoko to yokandi to tsema kamunyoso en bon temps mambo eleka kitoko. OK. Juste je crois le message est passé hein? En tout cas ingénieur Patrick Mulumba Vanda Penana Beni Não lhe deixa ele apanhar. Vem apanhar. Moço, aí, jovem. Apanha isso mesmo. Apanha. Apanha. pesa ba remerciement na bato oyo basepelaka na Beni Loketo bato oyo balandaka yo balandaka na ba TikTok balandaka na ba Facebook bato balingaka ki Angola pesa message pesa pe bambote na o. Ouais, merci à Bandeko Nyonso balandaka groupe ki Angola de Chetem Kaninda leader à Pembe toujours travailler toujours bambote na bino nyonso na pesi premièrement na pesi mon boss Dédé Masaki nzamba pambola yo pona action makasa salaki pona déplacement kwa wambo to sala na bandeko kido sta benso mon kota no grande côte laquelle Saïda qui Rwanda te wambo kido sta benso muito na robosi na pété na remercier bandeko na ngai artiste na biso to za bona ki Angola ba vie na ngai ko banda na doyen na biso papa Gaspi bambote na place Zali chef na biso Zoro Babel chef na biso Tricia ndeko na charisme Mobutu lova bambote za wana prince ce soir Tricia Shekina bandeko nyonso na groupe pedi bambote na bino makasi nzamba lola pambola pe na bosanité Dioson Loketo Jérémy Loketo Mexa Loketo toujours en forme famille Loketo famille Loketo ngati na billet c'est comment déjà Loketo famille Loketo. Ouais, merci beaucoup hein na vu que
Ce n'est qu'une partie remise, hein, dans le bail qui, où ils ont deuxième numéro, tout ça, dans Gemidor Show, hein, dans Katia, Gemidor TV. C'est pas aussi une dernière fois, je crois que Rosoyo, Torolo du sous-soir. En tout cas, merci beaucoup. Grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très, très, très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, hein, devant vos télévisions. Pendant on l'a vu sur le Gemidor TV, une chaîne YouTube, pas comme les autres, hein, chaîne YouTube. Et vous perturbez ma ramoula, ça Angola, quoi. On me commis auto mystique, hein, comment me bénir autant, comment en tout cas, Bitumbeza Awa. Sur le route d'intérêt, vous avez le matériel, vous avez le matériel parce que Maramou Sali, quoi, j'ai mis au TV sur les Kitty, au bio, TPM, TFZ, en tout cas, merci beaucoup, hein, l'année, vous avez connu pour nous, on était là avec l'artiste et comédien Benny Loket, à qui en la TV, en tout cas, merci l'ingénieur Patrick Mouloumaginamao, merci ma caméra, hein, et Moutou, Asimeli, Bissou Matos, Penda, Maramou, ça va. Merci l'ingénieur Don Bernard, Don Bernard Azawana. Azo mani toujours la machine voilà quoi maman que ça va en tout cas merci les artistes nyonso ya ki amola o ba yamba biso awa na lien na ba répétition hein to signaler to yebina na lien na ba répétition et c'est là ba répétera ba na Luanda ba yebi merci na yebe président Chetel ba bon séjour que ça bon la kin to zelura ra so ye ingénieur Patrice to betelo bon obrigado en tout cas merci beaucoup restez toujours connectés branchés sur Gemidor TV Balobi il y a bien Zali. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gemidor. La chaîne par excellence.